naza kolobela bino butu moi oyo ezali loi ya exclusion oyo ezali loi ya bato bavandi awa oyo badecevoir peuple babongisi mboka te baluka bakutana bazwa bavoi mpona baya kozonga awa baanimateur oyo twana bango na baquartier na bavillage na baville bakoki koya na place oyo bato bafayire te bazoyela biso machine à voter mais na kati ya loi ya 2011-2006 oyo tozokende na cycle mpona tozokende na suka balobaki likambo machine ezali te baza koloba likambo ya caution balingi batya caution mbongo ebele mpo bato baya te batikala bango moko yango wana tomoni ke tokosenga kaka na peuple congolais élection eza ya bino peuple congolais botelema eloko oyo esuka ndenge esukaki le 12 janvier 2015 monsieur Kabila alingi amema biso na banzela oyo ye aya kozonga mpona akontinue kokamba mboka na elongi ya motu mosusu